Minuit juste à Kinshasa, 1 heure du temps en temps universel. Chers internautes de la chaîne YouTube Charles Nkilani, merci d'avoir répondu nombreux à notre émission La Voix du Patriarche. Une tranche qui vous permet d'écouter encore la parole dédiée à travers son serviteur Charles Nkilani Mpata. Toutes nos excuses pour la non-diffusion de tout premier numéro de l'année 2021. Il y a eu un problème de son. En attendant l'arrangement technique et consort, prenez donc rendez-vous à partir de 15h30. L'un des piliers du réveil spirituel en RDC commencera à exhorter en direct sur ses comptes et sur la page Facebook Charles Nkilani officiel. Prière de vous abonner sur cette chaîne et merci de nous faire confiance. Que Dieu vous bénisse. Marie. Marthe. Ah, soyez Headshot. Christian. Oui. Oh, soyez. Maman Leta. Que Dieu vous bénisse. Tata na lola nzambe na bongo. Motima na ngai motondi na esengo mpona kozala elongo na famille oyo. Tika kokutana na biso okangisa biso noyau moko ya valeur, noyau moko di bonheur mpona opesi mposa molende mpona kokuma kokutana na nga. Tika connexion oyo ezala connexion spirituelle. Pambole na molimo, pambole na makanisi, pambole na nzuto, pe apambama na biloko, pe apambama na biloko nyonso mbongo soki biloko ya kosalela. Natondi okolo na oyo osalela kombo na Yesu. Amen. Soyez les bienvenus. Maman Ketia Boni. Madame Papa. Ah. N'ose pas? Oui. Alors, c'est bien qui était tout le monde là. Nzambe pe akukisi yango. Tika pour se sentir libre. Liboso na ngai te mais en présence ya Nzambe oyasalisi biso. Na ntango na kubanga yo Nzambe anakubondela. Bondela na fo ya mutima na yo. Kubungela Nzambe mabe te omimona ndenge ozali. Tata na ngai na lola yo ozali Nzambe, yo oyebi nyonso kati na bomoi na biso. Tika ete bana oyo baye epai na yo bazala envelope na nguya ya Molimo Mosantu. Totika te diablo asepela kati na bango. Mais pesa ba arme spirituelle pour kotelemela moyini oyo azali molimo mabe. Satana azala nzutu te, mais yazali molimo mabe asalaka na conscience na morali ya muntu. Nzambe batela bana na yo, tika obatela bango lolenge na bango ya kotambola, lolenge na bango ya kondima. Bandima bindima te, me bandima kundima ya solo azali yo Kristo botama yo nde nzela solo mpe bomoi na tondi yo bolo. Tika ete bana na yo babima na esengo na kombo na Yesu.
banatondi omolo oyokimabonelanga mpena ndimi olimbisinga banda lelo nazwi engagement natambula ndenge oli tika mulimo musanzu atambulisanga ozwa esengo kati na bomwesi lobi natambulaki na hipokrisi lokula mwana na yo kasi nde lukuta me lelo nalati solo azali kristo nakotambula ndenge yoli na nkombo ya yesu amen. Oyo bazana ba arme spirituelle parce que kuna vous allez tenter de tous côtés. Au cas ça le serviteur de Dieu mais Ada pour voir que c'est mort c'est tout. Ada est une divinité. Ma beaucoup ngana sidi akecha. Tikotia Ema weko benda kabilo kwa taila na sea poussière. Meko kangana na ebende. Mwana nsambe tika maboko yesu wa mbongo oyebumbami na misala ya mabe kasi mbongo wana epetola na makila na yesu ete esunga bomoi na bango na mbongo na yesu amen. aza koloba lokuta kati na ndengo me nzambe asala ete faye na bino ezala noyo libonheur bato bazwa conseil spirituel kati na faye na oyana mobali na ye nzambe amatisa nivo na bino osala mosala nzambe ya komema bato epai na ye vraiment omemili ngai baninga na yo à travers yo nde bazwi oyo ngai nazalaki na yango parce que pour alobi malheur à moi si je ne prêche pas mais nazwi ngolo ya koteya et Dieu va vous rappeler, vous révéler beaucoup si vous êtes vraiment assidu la vision capable. Nous avons ça la vérité de façon extraordinaire. Amen. Amen. Nous votons à la dernière possible. Yo moko se sentir que non, les gens n'étaient idées nous. Oh yo kanina qui te alors les ennemis qui travaillent. Parce que ça ceux qui documenter ou quand pour yo ça les instituts bibliques. Pour yo ça les instituts bibliques. Mais par révélation, ils ont quoi l'institut biblique. C'est Christ qui